Ndeko, boyeko sala nini na GLM. GLM to yawa, beats moko. Tshisekedi atindi bato ne ba sa biso ba. Biso be basoda rais toza prêt. On ne peut pas nous intimider. Minduki, biso dans la maboko. Baza bilakimi, on ne peut pas nous intimider. Ndeko, tika biloba loba. Nibe kwa mboka ekolanda opamba. On ne peut pas nous intimider. Toza wana. Ngala ngande Tshisekedi yondo ya. En plus, tika kobenga na loyenge asa mokonzi ya mboka. Ah, yaka Tshisekedi. Tu vas nous sentir. Faux président. Papa, loyenge eza de kwa douleur. Tika biloba loba. Monsieur Chilombo et le voyou Jean-Pierre Bemba. Bakut chapeau, merci bozala makasi. Toyebi plan na bino obo na bosala. Omoni likola biloba loba na yo, on perd na musala. Finga lisusu totala. Naye ko sa vidéo par rapport à donc je les les réseaux sociaux. Premièrement d'abord avant toute on a bandana présenté la très sincère excuse et pas le président de la République, garant de la nation. Oza papa na biso motema. Ils ont mené la maïté na ministère na kofinga batute mais bino ba finga batute. Ndemo zo wangana, tala ndemo fingaka. Ah yaka Tshisekedi. Tu vas nous sentir. Faux président. Monsieur Chilombo et le voyou Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'on dit ici que Beto aza mokonzi ya mboka? Par rapport aux réseaux sociaux, naye ko se justifier mais naye ko présenter ka esquisse et pas ya Wazali numéro 1 na biso ya mboka, le garant de la nation, qui est le président de la République. Waza papa na biso. Naye ko présenter ba très sincère esquisse. La union suivie de boy, tu vas profiter la ciment. Boy. Non, je suis venu présenter mes très sincères excuses et pas papa. Naza mwana na yo, place ma bezali papa obaka mwana te ko bengana mwana te ko buma mwana te. Tout naza mwana. Amoni oezo le kali na réseaux sociaux na ko sala traitement na batute. Bazo ezolo ba mabinte ya mwana bina yo pesa. C'est un esquisse à ma casse et pas papa Nangaï, le président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, papa. Dans un mois, na yebine la fin raté une fois de plus. La fin n'a pas battu et ça mène en Haïti. Merci beaucoup. Avant de nous rejoindre à l'imisayo, batu batali vidéo oyo. Est-ce que vous l'imisiez? Rigo King charge. Vivi Fondation charge. Tonti Kabiloba Loba.